Tosali bango nini? Bazo kipe biso te to lobi to le. Matata stabilisaki dollar koma. Matata stabilisaki dollar koma. Tosali bango nini? Bazo kipe biso te to lobi to le. Mais salaki na kati ya Joseph Malaboko salaki na 16. Ti ndandege yeko mata na temps oyo en tout cas yaki tokote. Soki mbongo e mati, soki lelo soki mbongo bakitisi biloko etele makaka wana place mateli. Alors ti lelo Malaboko bango ba sengeli Malaboko ba lité pour batu ba lia bien pour entrer. Tosali bango nini? Bazo kipe biso te to lobi to le. Na tina lo ba uti te. Ko gouvernement liboso ko sali malamu te. Onde bo sa malamu. Be o sa malukonda seni. Mutuna no da bien te bo onde sa malukonda o sani. Ata bodu oyo. Solo amalonge salama ite salimati. Amata kita. Nena vandi wana mbongo mukalie. Ai bango ke koki. Siko biso awa koto. Oh, ezali une marche spontanée. Mais siko ndeza polele ni. Toko voter na ko. Na contacter pour akoma mombele ti. Nous allons nous battre pour Rutshuru, nous allons prier pour Rutshuru, nous ferons tout pour Rutshuru. Tosali bango nini? Bazo kipe biso te to lobi to le mini. Merci, bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a air tout le temps au Bozo Landabiso, mais je profite à vous saluer, vous tous qui nous suivent partout à travers le monde. Je sais que au rendez-vous avec votre journalité de la presse congolaise Jonathan Bango, nous parlons toujours avec notre émission Oyoba Congolais, ba Congoman Bazelaka. Yakoye ba ndenge nini Congo vraiment mboka na biso ezako tambusama. Na pesibino mbote partout boza, lelo nazanga mokote, je suis avec Montréal. Oyo penza zo pesabino ba image dorée, il s'agit de Blaise oyo aza sima ya caméra. Na pesimbote na technique simami pa Pelo Pro image ba salutation ebele na bosanité H3 image Nora. Merci à bino na pesimbote na bana nyonso yo. Au rendez-vous na bango ya yolo bakuta na kana bar FM. Vraiment to pesibino bambote ya ebele. Lelo vraiment tozawana toyebi bien que tango bokuta na kana oyabino journalité de la presse et la rapport na beta masolo et talibongo Ekolo Congo. Avec votre émission Masolo ya Ekolo ndeto yebaka nini penza bana Ekolo basengeli kosala nini penza le politique basengeli kosala nini société civile la koki kosala, tout cela pour donner la main, comme on dit, la main vers la main, pour soutenir la vision du chef de l'État, pour soutenir l'émergence de notre pays, pour soutenir la croissance de notre pays. Enfin, nous tous, nous cherchons d'avoir un pays plus fort, un pays émergent, un pays développé pour le bien de tous. Yangwana tolobi, lelo vraiment to vandi si masolo na makambo etali dollar. Bana mboka bazako lela, bazako beta mitou par-ci par-là. La vie est commis très difficile. Ndenge ba Congomani ba Congolais, ba mekaki kota la comparaison na gestion mibale oyo tikoleka. Gestion oyo ya le président sortant Otobengi Joseph Kabila ndenge akumbaki ekolo pe na gestion ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Toyebi premier mandat ya Félix Tshisekedi bapesa kibiso bargument ebele balobaki ete bazali ko fonctionner bien te à cause ya coalition où ezalaki bongo FCC cash. Oui, peuple congolais andimaki acceptaki que oui, vrai, le président avec groupe Nae Mobimba bazana raison parce que coalition et simba quitté. Le 5 ans de Félix Tshisekedi Tshilombo et l'équipe n'andenge moko malgré souffrance, malgré passe, malgré augmentation ya taux ya dollar,
mais population a gardé qui toujours confiance na chef na bango. Pourquoi? Parce que les Congolais cherchaient un bon citoyen, un fils du pays. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo azalaki comme espoir il y a peuple congolais, espoir il y a population. Pourquoi? Parce que aza parmi batu oyo bamonaki pasi na tant il y a opposition oyo IDPS alekisaki na mandat nyonso to elekaki il y a 18 ans il y a le président sortant Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'était le choix de la population dans son premier mandat, dans sa première mandat, pour que la population ait na confiance na komona ke ndenge babande koloba bayebi ndaku bayebi aza mwana limité bayebi partout. Et maintenant la population balobi le 5 ans premier mandat ba meka qui un peu côté la balobi oui il a raison to pesa li sous confiance. Nous sommes le témoin oculaire aux élections présidentielles qui viennent de passer. Nan élection ya boyesa la maté. Un peuple oyo alakisi son amour, alakisi confiance oyo apesaki alobi non comme le président apesaki biso que premier mandat nae azalaki entouré dans un réseau où Salaki qui a fonctionné bien. À Sengaki, là c'est la population qui parle. À Sengaki na bisoto PCL sous mandat. Et na 2023 la population congolaise va renouveler sous mandat ya kopesa le président Félix Tshisekedi Tshilombo confiance na bango nyonso oyo bomoni avec 73%. Oyo nano etikala kosala maté avec écart ya minene na ba adversaire nae. Mais nous vivons toujours avec le promesse bandaki na premier mandat et ce sont de mêmes provinces et ça promesse pardon et ça qu'on continue na deuxième mandat. Nous sommes maintenant avec un taux de dollars avec 30 28 tout ça. Touti na 16 2016 to 96 96 toyewana le loto il y a dollars et commune à 28 bientôt là 29 et 30. Qu'est-ce qui se passe? Un pays comme Congo, un grand pays, otokoki koloba ba premier ministre oyo baleki citon le gouvernement Sama Lukonde aux populations balobi c'est un gouvernement de médiocres. Pourquoi? Parce que ils étaient incapables ya ko stabiliser dollar comme gouvernement ya ba Matata Ponyo ya ba Muzitu. Le gouvernement Sama Lukonde et bimi gouvernement mais comme médiocre malgré ton abango et sili. Le gouvernement Sama Lukonde n'a pas été en mesure de sa guerre, de stabiliser malgré les stratégies du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, Yakotia état de siège na est pour mettre un peu de stabilité na partie est ya ba Congolais au bazonyo kwama. Aujourd'hui, nous avons Premier ministre Yamouana Mouassi. Et vous remarquez, chers fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout, nous sommes vraiment Oyo Balobaka, to Kiti Nanzela, na Balabala, to Tiki un peu plateau Nabiso, pour prendre un peu les émotions, comment la population va accueillir cette nomination. Il y a Premier ministre Oyo Ayesika Yamouana Mouassi depuis Congo et Botama. Non, nous totikala que soit Premier ministre Yamouana Mouassi. Voilà maintenant les questions que la population demande. Dans un état de conflit comme le Congo,
un pays de guerre, que les hommes n'ont pas été capables de stabiliser le taux de dollars. Est-ce que une femme peut le faire? Une femme peut le faire. Vraiment, tolobarabi somo côté le quoi tolobi eza masolo ya ekolo tomeka ko solola na ba imboka yango bomoni lelo toza vraiment na mabele toza penza na nzela pona kozwa ndenge nini population baza komona est-ce que premier ministre oya kotisika après avoir komona premier ministre sortant Sama Lukonde Oyo tobengaki bango ba Wario avec son gouvernement de Wario, mais ba bimi médiocre. Oyo ba kokite ko stabiliser dollar. Oyo ba kokite ko mettre fin. Sama Lukonde atiki ba aéré na ba ministère rebellé. Jusque la fonction publique baza ko réclamer ba salaire na bango. Les enseignants jusque là na nous bazu ba salaire té. Sama Lukonde comme un homme fort, les Wario, va échouer. Et toya dollar lelo, to éviter. Comme tozana balabala, to monopoliser parole te, to meka kozwa. Population to kandenge nini bayambi, boye ya premier ministre. To sali bango nini, bazo kipe biso te to lobi to lemini. Pour ngai amoni minga kolobe zate batala nanu pour na problème ya kaya dollar et maté komi pena donc élevé eleki pena eleki tozo vivre malamu te ba papa bazo bima azozonga na salaire malonga te ndako tozo futa na dollar mai ekomi kaka na dollar makambo nyonso dollar na ebite ba chefu batala no makambo en tout cas to sengi pena ba meka non ko raisonner moi mke président na biso Fachi na ebike papa longwena na o umela na yo mais talela biso na kaya dollar o to sali bango nini bazo kipe biso te to lobi to lemini. Ndege makambo ndege salaka ndege tout le temps gouvernement ndege so mema changement ezate tout le temps to le la crack pona bana mibali mais sikoyo batie mwana mwasi pe dans to moni place à salelité mais batie ye donc yende asala po de raba kumisa pe bana basinyo surtout osomona wana ezale lukumu ya le 8 mars makambo nyonso ya bango tamoli po balubike mwana mwasi pe akoki ko sala lokola mobali. Alors sikoyo telera ngo koki mwana mwasi ngo yeyo totala ndeke ya ko salela po de raso sali bien nakanisi pe un jour par rapport bako chape président pe ya mwasi pe akoko tambusa po to moni déjà départ ya mwana mwasi lokola premier ministre asali mabeza te po to koki ko kakola yete po nanu asali te soki asali nde wana nde to kolobake a mabeto malamu. Combien de pesa na gouvernement Sama Lukonde o to benga bango ba Wario mais ba $8 na 16 lelo dollar ba tikango na 28 nino ko loba pona gouvernement Sama Lukonde ba tobina nege oyo nani mbongo ya liboso po de rabiso to salaka da biso politique te mais salaki na grade ya Joseph Malaboke salaki na 16 ti ndenge yeko mata na temps oyo en tout cas yaki tokote soki mbongo mati soki lelo soki mbongo bakitisi biloko etele makaka wana place mateli alors ti lelo malamongo bango ba sengeli malamongo balite po batu balia bien un point très onyo surtout bazo sala bango welela soki ba place soki ba nini eza na tina te po biso eza lokola tokabwana on dirait côté mususu patch côté mususu bisengo tandis que mboko ya biso nyonso esengeli malamongo babongisa eza lukumu na biso nyonso. OK, que demande le peuple? Nous sommes là avec vous chers téléspectateurs
avec notre micro-baladeur, nous prenons l'intervention de la population qui exprime leur mécontentement selon l'augmentation des taux de dollars et surtout la gestion du gouvernement. Oyo Eza, pour répondre à la question, Oyo, nous demandons toujours que demande le peuple. Que demande le peuple? Toujours continuer notre micro-balade. Est-ce que le gouvernement a la question, Oyo, que demande le peuple? Est-ce que le peuple a senga penza nini? Eza makambu ya makasi demande à la population. Toi, Eza pété. Toi, je vais intervenir et on est là toujours avec Montréal. Toujours intervenant. Bonsoir, bonjour. Bonjour papa. Papa, nana tina lo baouti te. Bo gouvernement li boso kusali malamu te. Onde bo sa malamu. Be o sa malukonda saini. Mutuna no da bien te bo onde sa malukonda osani. Ata bodu oyo. Solo amalonge salama ite salimate. Mais tout le premier mandat chef de l'État, Aloba qui a entouré, a fonctionné bien pour la coalition et puis le gouvernement Mobimbeze Bakabili. Le population a passé les sous-chances avec 73%. Et tout le monde, moi, si nous espérons à quoi? Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas un mauvais troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Boé Bisabisoni, biso ba tolobe loko, biso te ba toloba yango. Matata stabiliser le dollar comme. Matata stabiliser le dollar comme. Hein? Donc pour nous papa il fallait ba zongi sa matata pognon. Non, dali kama matata pognon te, dali kama PIB na bino ezande. Bino biso otekakani. Biso otekakani pour to stabiliser l'économie mboka. Il faut bilo wanyus do comprendre ngo papa. Masolo ya ekolo wana population zoloba parce que balobi le pouvoir pour le peuple par le peuple constitutionnellement. Et population Azan a droit à réclamer tant qu'Azomona, le pays ne va pas. Nous continuons toujours avec notre micro-baladeur, avec notre émission. Merci Naba Kongoman Nyonso ba Congolais, Oyo Bolanda Kibiso. Votre émission Masolo Ekolo, Booti Koyo Kandenge, vraiment population, Azako se plaindre par rapport à tout à dollars. Et puis, Mamisu Soupé, Balobi, bienvenue na première ministre ya moi c'est parce que première fois Congo, Banda et Botamati et Komi et Zokende ko Bota Suki a Pembe, bazwa première ministre ya moi si, mais quelque chose à la kaka est-ce que à Kokoka? Parce que savez-vous que les femmes basent toujours na ba sentiment tant que basi. Est-ce que ou le 8 mars et cause la valoriser? Parce que vous avez vu réaction à première dame maman Olive Olembe Ndenga soutenait qui le 8 mars et toutes les femmes portaient les pannes. Oyo to banda romona keli pute za la kanangote mais tant que moi si a soutenir qui vraiment vision ana. Aujourd'hui gouvernement et simbami na moi si. Toya dollar pe eza bitumba. C'est ce que moi je dis toujours. Sorti à chef de l'État à chaque fois. Azobima. C'est bien. Azokendo Luka ke Congo et Vandana Kimia. Mais le premier combat au chef de l'État, et c'est ba ezananu la guerre contre le dollar. Au leto kendo Luka ba M23, au leto Luka ba Rwandais, commençons d'abord à chercher comment stabiliser le dollar. Il y a une guerre. Guerre wana soki to longi yango okomona même ici makamba est wana et rozala nango donc kitoloba niamu. Pourquoi? Parce que quelque chose à kamoko que demande le peuple. Chef de l'État avec votre gouvernement naebi bien que ozobunda makasi pour que Congo ezala oyo yo lobaka l'Allemagne d'Afrique. Mais ce n'est pas possible. Moi je dis ce n'est pas possible que le Congo est comme l'Allemagne d'Afrique. Pourquoi? Parce que le Congolais basa na mentalité to maturité. Si je dis les Congolais, je frappe, je fustige tout d'abord le comportement yaba politicien. Ce qui ozomona dollar, le lezo comme à 28, 29, 30. Première guerre au chef de l'État, il faut la tapenza armure
asimba pena arme efficace pour que a frapper point wana tant que dollar et comme kimia papa qu'on se déranger. Les Congolais balakisio de quoi qu'ils sont capables. Confiance au Bapesio avec 73% et tikala kosa la maté. Mais d'autre côté, les Congolais réclament comme la déception de votre part. Ils disent quoi? Premier mandat, Oebisaki Bisso, que Ozana Bitumba avec FCC, coalition, au Pandi, au Yé maintenant, au gouvernement, place Bobo, toujours c'est le gouvernement à moi si. Déception déjà ça parce que le gouvernement y a Wario échec total. Là je dis échec total, vous ne pouvez pas. Il y a qu'à contredire Ngai et ça n'a pas aspect ébélé. Samalou Konde son départ à Tikiba aéré ébélé n'a pas ministère. Fonction publique qui sont ok jusque là. Baza ko réclamer ba salaire na bango. Il y a d'ici là 2 mois au bazo joie salaire. Comment nous pouvons applaudir cet gouvernement? Et nous attendons maintenant le gouvernement. Il y a moi na moi si. Maman, moi je dis la bienvenue. Mais sache que Congo c'est un état de conflit. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas facile. Mais, l'Ongola n'a pas sentiment, il y a qui bo moi si, l'attaque qui bo mobile. Parce que la gestion du Congo, ils ont maintenant non l'intelligence mais la sagesse. Là, il faut comprendre. Pourquoi je dis, pour sauver le Congo, pour faire sortir Congo, Naliboulou, au Balobi qui est déjà Bakunda Yango, nous n'avons pas besoin de l'intelligence, mais la sagesse. Preuve année, Salomon a demandé la sagesse de l'Éternel et non l'intelligence. Dans la gestion du pays ou du gouvernement, la sagesse joue un grand rôle. Merci Naebike, Bino Bosepela Rolanda, Bino journalité de la presse congolaise. Vous dites toujours que je suis là. Tozalaka na polémique. Nous sommes là, Masolo Ekolo, Tobetara Masolo Ekolo Nabiso, parce que Tozana pays kakamoko, Nakotika la Roko Marwandete, Français, je suis né congolais et je reste congolais. Nous sommes là pour combattre tous les anti-valeurs. Tous les anti-valeurs. Ce qu'on a travaillé bien, c'est que travailler bien. Net Samalukonde a travaillé naé bien. Tous les warriors va échouer. Pourquoi? Bah échouer. Population balobi fallait besoin que c'est la bango muzitu. Population balobi fallait besoin que ça matata pognon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le détetuana pour le moment, baza comme il y a un monument. Il y a un premier ministre baleki na Congo. Hein? Matata pognon et muzitu. Ezali débattre parce que nous applaudissons toujours le bienfait. Joseph Kabila gestion nae tolobaki eza mabe mais dollar evandaki na 16 lelo yotoye topesa ki confiance na mwana mboka tolobi Joseph Kabila balobaki na ndenge ba congolais balobi parce que les congolais sont toujours comme ça tango mutu aza ba moni be lobby je me demande est-ce que toko regretter peut-être Félix Tshisekedi Chilombo question marque. Alors Boti Kalawana toujours, beau s'abonner à la chaîne Nabiso, beau comme la biso commenter, au beau monitolobi mabe et zabisote, tout pour l'émergence et l'avancement de notre pays. Merci beaucoup, à la prochaine de notre numéro, toujours avec IP Le Pro Image, Tolingi Bino Nyonso. Merci. Amata Kita, nena vandi wana mbongo mkalie, aye bango ye koki. Sur le biso à côté. Oh, ils arrivent une marche spontanée. Le Mexico, on dirait ça pour les Nous allons nous battre pour Ruchuru, nous allons prier pour Ruchuru, nous ferons tout pour Ruchuru. Tosali bango ni, bazo qui peut sauter ton lobby, ton lobby, ton lobby.